La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a pas oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple. Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs na chaîne Abino Vérité en face na chaîne Abisso la voix du peuple, une émission d'évangélisation, une émission de réconciliation, une émission d'exhortation, une émission d'édification. Toila Bino na ba programme na Bisso, il y a ba émission et les carabons na YouTube. Na chaîne Abisso la voix du peuple, continuez à vous abonner, continuez à cliquer na cloche et à notification. Tout à l'heure avant de commencer cette émission, je parlais avec une dame Azara wana Kinshasa à Epsinga Lobby, aux ça la source ma vérité en face c'était pourquoi et je lui ai renvoyé ba lien au déjà tout ça depuis te répondre Azara étonné au Epsinga que mais ndenge nini na moni yango alors que naza abonné. Donc pour ndeko poser la même situation na yé. Donc, au s'abonner, mais aux autres, la notification, car à place au s'abonner, tu as mon panzi, au monde la cloche, moi, ils ont cliqué, au monde à Komara, pointé place, on mis toutes les émissions, parce que ceux qui émissions sur ce côté, aux avoir la facilité, il y a au monde la vérité en face, mais déjà, nous nous sommes décidés avec notre équipe pour que tout paie sa programme, c'est-à-dire, bon, c'est la vérité en face, nous avons besoin de YouTube, mingi, lundi, mercredi, na vendredi. Donc, lundi, mercredi, na vendredi, les beaux aura scotché parce que beaucoup de épisode y a Sika, la vérité en face. Mais sinon, pour la bandeko battle à Bisso na Kinshasa, c'est tous les lundis à partir de 21h, les vendredis à 8h et puis les dimanches à 13h, na couleur télévision Tam Tam d'Afrique, chaîne Tozan na TNT Awa. Et si Kapoyo, to jouer la bino ba programme Oyo, Ezako Suma, ba quotidien Abisso. On se retrouve juste après cet élément pour que tu démarrer émission Abisso et Allélo Vérité en face. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Merci notre équipe y a technique pour ça là, vous aussi la biso pour que bandeko bata la biso puis merci na équipe na biso à conseil vous êtes toujours disponible tant que vous avez pour ça na bino pour que vous contribuer na édification et à ban nzambe au barota la biso partout dans le monde à travers cette émission où les a édifié bateau belé
Chers amis téléspectateurs, je voulais simplement vous rassurer par rapport à Kao Tozwaki, à Maman Flore, Namobane, Papa Fabrice. Nous avons réussi à quitter ma Papa Fabrice. C'est une très bonne nouvelle pour Nabino, de Sabino. Suite sur les alliés européens, ça. Donc, c'était juste une histoire. Il y a dépasser le mal par le bien. Voilà. Donc, comme on dit, dans le mariage, il y a le meilleur et le pire. Et au le pire, c'est n'a Papa Fabrice a pour surmonter en haut. Elle lui-même nous a fait le témoignage à Madame Naye, qui c'est vraiment une bonne personne. Et je pense que l'erreur au moins n'est à sali et pour servir des leçons pour que prochainement, et ça va sauter. Et puis c'est un conseil, topé si na bassignon sur ma balle. Ne faites rien derrière le dos de vos maris, même si les Cambodgiens à ma bête, les Cambodgiens n'est Boz aura toujours na potion na afo bana yo sala likambu balobi to komaka une cette chair et nous le bateke to komi potion moko ya nzoto te za bana ita ya niveau ya mental na niveau esprit, c'est-à-dire que toza mutu moko na rosa likambu te sans que partenaire na nga azara bongo informé et puis likambu et sala mina batu mibale ezara na force mususu que ça mina mutu moko. Donc ils ont vraiment conseil à monene pour na basi bo sala jamais makambo na sima mibali et puis Kamoyo déjà ils ont banamabe, il faut jamais le faire. C'est un conseil oyo et servi basignon sur batala qui émission na ba o batala guité vous pouvez revoir cette émission na chaîne Ami sur la voix du peuple les awana histoire ya Maman Flore oyo a yibaki code carte puis code ya mobile pas bimisa mbongo pour que le cas multiplier on a my god malheureusement et mbongo e ba ekenda ba escroquer et malheureusement et puis pour na ye de quoi mobile yoka qui est na problème en moi puis c'est qui ultimatum à de wana mobile vérité sinon il est mort au Ibisaïe. C'est pourquoi nous l'avons aidé Flore pour que abimisa vérité et ibala et koufati. Donc merci Sousna Papa Fabrice, je pense qu'il y a Natine de la lien pour la émission parce qu'il a aimé notre concept et soumis na Madame Naï. Nous sommes à présence des Amigo. Amigo Azali de Konabiso, Kinois, on a une commune de la place. Amigo Azali a un problème. Oyo alingi a se confier par Nabiso. Il faut confesser du Kamour à Sala. Oyo pour lui il s'est dit et cause à la cause il y a pas signon sur la zone na lelo na yena bande konaye et biso na ngam na biso tozala pour na aider pour que à trouver gain de cause. Amigo bonjour. Bonjour. Toyambi yo na lisanga na biso. Merci lisusu na volonté aujourd'hui parce que mingi bah rappel le rôle là yo tant tout le barrage non il faut les cas il faut expliquer il faut le bango pour na codifier bandeko ba koyi kokuta les kamu témoignage nyango to benga témoignage kamu e komela ki o salaki et après on se rend compte que zaki mabe et tu dois témoigner il faut beta yango pour bato yo bazana likamongo to ba kolinga ba sala likamongo ba tomber na même likambo salité. Merci vraiment pour la volonté au bonne foi manifestée envers Bisso, mais le but est d'abord il y a quoi avouer, et à la fin tout ça pour que tout le cas solution. Amigo, il est béni une émission de en face. Merci vraiment, l'émission en face parce que je sens dans santé que ça coupe ma casse, la famille, tout le monde 5. Papa na mama kufa c'est pour faire un père de mère petit vraiment beaucoup ya Coco à l'équipe maman ya papa na biso ya Coco d'amna mwasi ya mwasi OK yom dans l'équipe biso en charge beaucoup la biso et vous amitié vous avez miki papa kufa vous avez miki vraiment miki na miki ils sont arrivés tant pour la paix et tout ça qui 5 les deux kufaki et bakufaki na maladie moko biso moto comprenait que donc kopela moko jour moko musuka mutu passe accueilli et ça arrivait que tango papa maman kufi parce que pas Coco bandi ko vexer ma mingi na mon avec puis aimer pas Coco ça arrivait que tant non so Coco va là fonga na sala wana na musuka pour andi on a la té a béni on a la ensemble na et tant azaki mona muke chumusu là ensemble
na pongi na suna pona moni koko azali konanga bon et ba quitter na moni kaka asa koko tout fait normal. Et la deuxième fois et na route chocolat nazoya nazokota na chine bilamba na moni koko à côté l'épisonga comme habitude comme normal que na comme vraiment au bali ya koko souvent normal comme quand tu nous dis mobile à coco, c'est-à-dire comment Robimana coco, nous trouvons comme normal. On nous a moins jeune. Moi jeune, on pousse un mouké, nous trouvons normal. On a monné que coco nous avons besoin c'est normal. Les a coco peut ça coco na coco, nous trouvons normal. Tant on a comme cola. On a coco zobete oya aboti papa na yo. Papa na ngai. Coco a besoin bien comment beaucoup la bien. Beaucoup la biso. Tant on cola, tant on a poussani, ça arrive qu'il n'a pas pour partager avec camarades. Je suis poussé déjà mon activité dans la salle collé. On comprend déjà que acte ça na coco ça acte moi bien été. Dans mon comité kamo et puis on a décidé qu'il n'en s'en souhaité. Mais à cause de camarades nanga na miko partager de toi, ba bisingalo ko sala ezala kat aza coco na yo. Ça arrivait que... Donc, c'est-à-dire ceux qui n'en comprennent bien, ils ont qui en malamoroté, ils ont qui en malamibalete. Non, non, coco déjà nabi, donc tu banamo mouké, bani mouké. Tant ma activité comme na âge de 7 ans, je te dis na comprendre que na osa na coco, na osa na coco, et ça normalité. Pas ça coco na ngai, ça normalité. Dès comme éveillé, comme éveillé, on comprend le bon atikaki. Et tant on tika coco pas ni mai gotika facilement. Non, dès que bando on ba yebi, tant on atikaki bon na coco, tu as que bien le monsieur té, exact pour ça. Bango bazo ba raison té. Bazo ba té point ni bobe ba yebi té, mamu coco ko ngala coco comme ko discuter pour mafamba, coco zo linga sunga té, ali ko sentir sunga té, ti coco sa nini ayo kofa. Coco ko fatiki biso. Le romingi na ye parce que et je comprends que c'est un macambo de cela coco. Oyo comme ça vie na biso difficile. Imaginez bande ko nga bakofa bana batika. Biso bakoma bakoluna. Biso bakoma pamba bakoma ba pit. Basa ndumba. Ça arrivera peut-être que ole ko moni peut-être que na bar a terminé liboso ni tant zonga kanga mona komuna komuna bino à cause loko tout za cause nanga parce que loko na sala na koko ebité ndenge bande ko nanga bakufa ebité donc c'est-à-dire bako bande ko bakufi pendant que yozo bimana koko na ça et puis on peut meninga sur plus vite awa parce que na botaki mona ko mena 13 ans je dis que mon kitoko et mon nga a profité même ma d'abande kunanga dès ba profité kaka mon habilité tant mon azaki bien comme na pourquoi mon abika tout passe tant le programme tout passe malamba ka sami a profité et je comprends qu'il y a mon que et ça ngai parce que ça ne sexe na koko na ngai et les malditions de la linga tina mona ngai ayo kufa yango na vraiment ande kona ba yebelo côté ça veut rien ba yebelo côté antengana koko yebelo côté ba yebika ke koko zo linga nga makasi après ba moni koko linga go sauter mona koko linga go sauter et puis bango na so bazana ba koma maléré on a ngaki na ya vraiment emeka ko singa bango par contre on a expliqué bango cause na biso vraiment ya souffrance yo c'est que woti ba yebi le côté bazo monelo ba yeba pe le côté singa na lobité on a écrit la vérité en face emeka ko expliquer bango c'est bon ça mutima pe ko sur place ko lembisa ngai parce que vie na biso comment ka boye comment ka ndengwa dernièrement mon ndiko na ngai wa kufa ko kolona auti prison à côté prison et moi je comprends que cause va ne pas ngai mais bon bazo yebate bazo yebelo ko mo côté
vraiment. C'est quoi de limbisanga mon frère? Chassa makambo mo belé mais limbisanga tango yozo ça ba pratique wana na koko na bino. C'est vrai que zaki mukie. Mais tango ju décision wana ya koloba ke na tika parce que za mabe na meko solé ba ninga na ba talisinga que pinga mo maturité talisinga que mon nazo c'est za mabe quand même ozo ka terre autour na koko na bino ebiso mais koko pourquoi ba no sala ngona nga na za koko na yo. Ezaki nini les optines na yo po yelukanga to bana ko bimana depuis na za muketi na komi bo. Ozo terre autour na koko ko yeba. Ah ba no sala ngo pourquoi? Parce que oza koko na yo. Oui, dans ce qui est en coco, parce que tant que tu es camarade, tant que expliquer nga ma activité collègue na tenu coco. Pourquoi nous sommes en coco no boy? Parce que za coco nanga, au bout du papa nanga, pourquoi nous sommes en boy? Coco me dit bisinga ke les hommes moi na ninga au mingi makasi. On sent mingi affection ya moi nanga. Et c'est coco affection moi na yo. Donc on dit matin ngami to sanga na nzoto sika moko. Nous on sale bongo. Est-ce qu'il va venir dans les habits ou c'est le côté pour passer un habit le côté zalaté mais tu le côté zalaté et après on a tant on a comprendre bongo koko si pour acheter caractère venga ni ko sentir nga sauter comme on arrive au ba ebsanga na bi mananda ko wana parce que ils en da kuna ye parce que lingi no sauter bande ko nga ba yebi le côté ba comprendre et puis rien koko comme sur la ngitongo. Je dis, à combien au fin impossible. Si à Koufina ou Koufa, il y a un bout de pourquoi on a eu psycho que comme tout ça, on a eu des habités, et ça, qu'on a souhaité. Petit coco a tiki biso de que jusqu'à jour, pas au Koufa, je n'ai pas pété. Le lendemain, à bien kinga, là qui on a d'un côté, pour les pas camarades. Et nous avons quand même besoin de coco les messes animées à Kofi. Et au moment où nous parlons lobby famille bana bandekono bakufa bamsu bakuluna bamsu subasi ndumba yo moko mona ba libosa ba bar ne ba sala ndumba de ba benga mibali na mona ka bango et puis na mona ka ndeke pe mibala zo zoyer je finalement mona ngo je fais ça dans mona ngo. Et quelle est la situation à vie ya bandekono mibalo batika les années et là bango ça malheureux parce que nous na musa moi si à côté mibala abalaki mais bakabona mibala fina ye a outil bana ba carbone o muso mobali donc fina biso za malheureux fina biso za malheureux nanga pema et moi nanga mobali vraiment fils mon mobali vraiment mon mobali je sais pas na ebite ce qui n'a fait donc moteur senza pesinga mona moko wana à cause loko no sala o ngana yebaki na ngate na yebaki pété o koko zo sala kasi na je sais pas na yebaki te ça arrivait que moi mobile moi nanga moko mobile on a benga lisu na ngai moko je sais pas na yebite ce qui na robota sur la vie so ça va pesinga moko wana kaka moko na nga wana. Voilà, en fait pour ça na yo lelo ezali koluka nzela ya délivrance et délivrance wana ko zongo yo moko te il faut ba ne ba za informer ba yeba mabe ici que koti na famille parce que souvent même dans médecine ezalaka ba traitera cause ba traitera symptôme te ba traitera cause okoloba mutu azobela azoka mutu pasi opesa ye paracétamol avec bien après quelques minutes après mon annulation mutu pasi pourquoi parce que il faut que koyeba cause eza même na ndenge ya bapi na biso bato mingi baza se retrouver dans ba situation moko boye azoluka aluka silisango mingi bato mosusu je peux parler même d'exemple ya pauvreté yana ndeko moko ayebisanga natikala na phrase alobi pauvreté eza maladie mentale c'est-à-dire ezali il faut retraiter yango et baka ya boye quand vous voyez que il y a des choses qui se passent dans la famille makambo ezokende bien te baliwa logo ya mabe ndenge azoba bakuluna bana koto bandumba. Et quand les choses ne marchent pas comme ça, il faut revoir, il faut talara ne balobara singa et koluka koyeba cause et biloko wana pona ko découvrir yango il faut qu'on prie, il faut beaucoup prier. Et nous de notre côté mon frère tozana équipe ya basala nzambe toya wate lokwa bata théorie to lukaki ba ndekone mibale baza d'ailleurs no mur
tokotisa bango pour que ndeko na bango avole bango makambo asala na koko bango ti lelo baza koignore et après tokoluka toyeba nini tokosuma bango pour que délivrance ezala bongo effective na kati ya libota na bango. Merci. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na yekosala bino. Bonne nouvelle eza nini eza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezala mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde botomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien, c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango ti na se kuna moko kitango ti na se kuna ya sango kitoko nango eza ke toza mpe kaka na makadam. Donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na se boye 20 sur 20, $4,500 américains. $4,500 américains ozwi lopango na yo 20 sur 20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na yonovana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele eza te partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye $4,500 awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, sur les comptes courant, après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être ba baxelo $10. Mais awa kara 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi malamoko bénéfice komi yo parce que eza pe na cadre investissement. Donc pona bandeko baza na posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango. Parce que le lot qui chasse les fongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingara lupango nezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Na avenue Kalembelembe numéro 256. Botunika la flat hôtel Tenazia. Donc ils sont non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino be explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni totili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles à Pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko sika ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na bibo benga biso to boya na bureau na biso Borosepela. Merci.
Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mbala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kene déjà olandela makambo na yo. Donc eza te ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini olandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir pour que plus tard Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans Plateau Nabiso avec le problème qui est toujours pour l'Andelaya de Nabiso. Amigo, Oyo Ayeko Lukadzela et délivrance, mais c'est dit avant tout, il faut Solana pour qu'ensemble, retrouver solution. Et nous vous avons épargné problème de côté la expliquer bango raison oyo etindi ke baya awa et puis raison d'être ya ba caméra. Bonjour madame Nana. Bonjour papa. En tout cas merci du soussou na ndeko ndenge bo accepter ko yana frère na biso Landu ona au Italie ndeko na bino vous reconnaître amigo ndeko na yo. OK. Voilà. Amigo azana di solo mo azaki na posa solana bino. Ndenge na tsolo bawa que eza likambo ya koluka délivrance. Et na koluka délivrance alingi te ezala ke likambo ya bandi démarche moko. Il faut associer bino bande rone boyeba problème ni nazala ngo et ensemble boluka solution. Des raisons oyo na bande li susu na caméra ou esali que to bengi sabino awa caméra za logo la preuve et puis tina yo ya nango eza pour que non seulement bino bozo solution mais bande ko pe bazana la même situation bazo sala ba pratique peut-être ya mabe ba que eloko mabe et faut rater il faut tina ngo za ka liwa ni bi lobby le salaire du péché c'est la mort. Donc na mutona na komi na niveau liwate il faut se sauver le plus vite que possible. Donc, on sait qu'on a bien mis balai. Bon, j'attends. Il y a que des bons abus sur amigo na problème moins en amour. Oui, Nana, Landu, Nazali Kamoko est très sérieux vraiment. Il fallait donner la parcation à Bino. C'est que on a toujours des délivrance à Moko. Et ma caméra qui est une famille, oui, bah quitter, au moins on a 4 ensemble, c'est qu'il faut. Antenga, na Coco. Mais que même force vous avez besoin de campus, mais ne le pas Coco, à utiliser nga. Je n'ai pas Coco quoi ça, Quoi pesa biso. C'est ça. Mais vous bah quitter, pourquoi Coco on est coupé ça facilement, vous bah qui en monter. Tant que vous avez bananiqué, papa Kofaki, nga vous que na la yamanda ka kuna shamba Coco. Tatu lali na butu fa la musayo. C'est ça. Oko ta next na. Mais ma campus ça na Coco venu bando oyeba te. Et ça arriva que Zana mamu bando sana ko. Tikana ka fa lo ba. Veroba. Et on a eu les tous à délivrance ensemble. Oui, bah pourquoi cause na biso ya souffrance ou tu vois les tous à délivrance ensemble. Et ça arrivait que na Coco déjà. Combien de gens na Coco déjà? Combien na Coco?
Hein? Oui, depuis nous avons mon Kezano, pardon. Amigo, pardon, vraiment. Bromero bimana koko. Manda mena ndeni. Non, depuis nous avons mon dans la chambre na ye depuis moi mkito comme déjà ko bimanga na ye antirikola. Moi c'est mobile na koko. Ah, vi. Amigo, ba chaque jour ba boyeko. Papa papa la biso. Papa chaque jour ba c'est pas c'est d'être trop tard. On sera des amis trop tard. Mais Comprenez-nous que nous sommes en train de traiter des choses vraies et réelles. Et quand les gens réagissent, des fois, petit Karana nous va réagir pour qu'à la fin, tout le monde va maîtriser Bango. Et il nous a fallu un peu de temps. Nous avons besoin de transition, mais ça nous a demandé vraiment beaucoup de temps pour que tout maîtriser de Ronabiso Nana Lando, pour que tout le monde pour que Makamboué qui est bien. Mais c'est Lando et Ndegonangai Nana. Nous avons tous exprimé en dehors à la caméra. C'est bien. Il y a que Silica, qui vous avez totalement raison. Mais à ta bobo initié, si vous simé dans d'autres, vous menacez. Makama molimo, makamba spiritualité, qui n'en a musumité, qui n'en a pas la spiritualité. Beaucoup misanzambe que lelo, grâce à l'émission, vous découvrez ce qui s'est passé réellement entre Bino, na frère Nabino, na grand-mère Nabino. L'autre ben ici Bino awa, et ça parce que il nous a expliqué ce qui se passe dans la famille Nabino. Mais que tout le monde est dans le bino morope. Tant que dans mon nez, vous avez dans le bino morope. Vous ne jamais comme à niveau où que peut-être quelque chose s'est passé, des suspects pour Bolobia et que les aïeux besoin de poser les cambos. Vous en avez posé yenda qui peut-être pour ça l'intervention. à tant que le côté, tout ce que les qui va ça la bombe. Biso netinga nando mona ka eza amour neti azando ya papa yango koka bando linge mingi likandisi ya mabezala ete. Mais au moins vous allez reconnaître que ça ne va pas dans la famille, ma maison qui est bien té. Na bébé bando ke nango bien netinga na bali befa mo bana ngali boso to mandi na passe akomi na mbongo ngali souté. Le deuxième bureau, mais quand on a le deuxième bureau, on va dépendre de nga. Na libala pe kone simbité na zongi ba na nga ba kufi ba na nga mibale. Oko imaginer de na yebe blambo na lacha na défi. Siko. Yé, aki bimana koko. En plus koko pe ça au défaté. Cousin papa te mais maman o ya boti papa. Ota ba nièce na nga ba neveu na nga te. On a bien ba pit ba pomba ba yiba tana savon. De l'eau bon la bundi koto ba kangine za bolo pa on a biso eza avant po nini des ordres de côté ba yenda ba camarade na bango ba oteka ba diamba ba nuwa kuna oteka tana makala pambe ekende te oteka mai na mai ya pamba opera to ki oteka ngo beta detu ekende te.
Tout ça, c'est ce qui nous a poussé à Rologabino. Mon frère Lan, il y a un des salis qui est bisoto Logabino. Troquer Nabitumba et autorisé une solution. Et le regrouper sa solution, c'est que ça, pour le canet de là, le sambo. Le problème est basé dans le thème, malgré la température. Oui, quand on est dans la fin du bout, dans un couloir, il y a un pardon, Nicolanga, ceux qui, maman, ok, ça y est, et donc aussi, s'il vous plaît. Oh. Ah, ok. Asimba ngata maboko. Ngana zoka couloir ko kutana na bakonzi. Toke na ba camarade ko mona. Ba sollicitera mingi ngai moko mona to bandi relation bien na bakonzi wana boy. Mais papa, mutabima ka malheureux na kati mona kanga. Ngana ko za le devant, ngabu to ko za conducteur na bango ngam nazo mema ba camarade. On dirait ngana koma neti pont. Ngana koma neti pont na traverser aka baninga ngana kati ratelo na tikala wana. Ozomona lelo nakutela bakonzi minene papa na ebisio nakoloba nini okutana pe na boyebi assurer le ko bengi pe ba master bino na ngongo ndenge naza boye naza sur la niveau na bino tetelanga na akoma boye mais papa ndenge makamone pe ko leka wu esili elingo nga pe kaka boye siko lelo ya zo ko ya yebaki ba mambo na bandaka la que ya zo bimana ko ba malédiction pour lo moni lo ngazo songa na mutema. Pourquoi il y a des gens qui ont calaté et qui ont envie de faire des choses? Moi, je suis les autres, mais je suis là, fardeau. Là, tu as des problèmes. Papa, à côté de courage, mais ce que tu tournes dans la famille, dans la famille, tu es fan. Oh là. Oyo kama hotel muto na moni na balabala, oh place azolala. Oh place baso fan. Okukitama ya misu na ebiso papa. Quand ni nga na salite nga mwana mobali ba courage ni na ebisio courage onyoso mutazana ona mukilinga na zana ngo eta la place tozali oh yazo e ba makambo wana na mutu na ya vandi nango ole aloba ngo ava ko kwa kufina nutete oyeba ndenge ya kosomoni ko kwa loba azo solution makambo to ko makalme tande totikali lim do za solution so ba mani te ya ozo solution te solution vandi na Yesu. Solution est dans le Banzambe, sans laquelle la vie ne pourra jamais nous sourire. Il suffit seulement de décider, il y a une solution, une solution et de retrouver amour. Et solution est simple que ça na kati le Banzambe. Et ça na ngoya reçoit na te ça retumbate no na biso asa sali bêtise na ye na koko na bino mais solution na biso et vandi kaka na le Banzambe. Sans laquelle vie ressurée biso ata mukolo morote na osenga bino ka na kinyo bozui tozana basala nzambe mbale baza abaza pe na posa basola na bino ba édifier bino et puis dans suka émission biso na bino to kotambola longo poto lokato yeba nini senge to sala pona kobimisa bino na situation oyo peut-être koko tia zo sala makamwana ayebi puka bando ko sala ngo peut-être baliwa liwa ya papa na bino nzele uta to yebite ti akufi atikali pe kolobate mais nzamba azali boyi na ndeko na bino te parce que les lois accepté quoi vouer nyonso asala ya mabe. Chers amis téléspectateurs, mes conseillers na osenga to conseil na bino et puis to yeba ko évoluer. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment coordonne la parole au Pessinga. Na pesi pembote na batu nyonso balanda biso. Biso to lingaka bino mingi to yebi pe bino pe bolingaka biso mingi. Elo na kokoloba na papa Amigo. Papa Amigo, tout d'abord na repeso merci parce que c'est pas donné à n'importe qui. Azande na problème ozanango aya andima abima liboso bato ebele o bazo tala bino de partout ondima oloba likambo oyo ozalaki nango oyo ezalaki oka secret parce que ezana bato pe musu bazana likambo mais baloba pété pas si peso ko continuer na famille mais mukolo moko te azwa courage même abete la tande ko na moko mais yo ozwi courage ya koya nango ti awa na vérité en face bato nyonso batala yo po aider pe bato mususu bazali na bandako bazolanda soki bazana ba problème a bongo ndeti problème ozanango ba mona ke ba lemba te quoi bazwa makasi ya koloba ko avouer po nzambe a passer la bango délivrance
nakoyebisa maman Nana na papa Lando maman nanga bino kutu lelo oui bokoki kosilika nde bosiliki parce que bomona ba passion ndenge ezoleka na ba vie na bino mais boza bato il faut bozala na esengo na bino ezala nini eza que boyebi sikoyo source ya malédiction na bino source ya ba pasi na bino nyonso lelo boyebi yango peut-être koko wana azaki na kindoki abandaki ko utiliser papa amigo donc tant azo utiliser ye pe na minute ana azo yeba te bazo envoûter yango wana bandaki ko sala eloko wana et grâce à Dieu lelo nzamba sali bino susungolu que boyeba vérité donc tant boyebi vérité wana bo se soutenir bo simba na botia bolingo na kati bo simba na po boluka délivrance ensemble parce que ndenge ka likambo ebimi ndenge pe bomona ke délivrance na bino elingisi ko ebanda osalama siko eza nini bino botia amour parce que so bo se séparer siko bokozwa solution te solution na bino ezaka ya koluka délivrance yango na osenga na bino vraiment bo se soutenir bo simba papa amigo bien que likambo sala ke eza bien te mais nzamba yebaki pourquoi et koma tina temps oyo kaka nde abimisa vérité donc le quoi tango ekoki na osenga na bino bo simba na oluka nzambe longo nzambe wana aokangola bino bo sala vraiment ba prière ya makasi bo kota na kati ya profondeur ya ba prière nzambe oyo ya lola oyo ya mona kabiso pe alinga biso aokangola famille na bino pe bo mona changement ekokota. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Ndenge tolobaka kaka mokili eza mpenza na makambo ebele donc soki olobi bafamille nyonso to bafoye nyonso banda koloba makambo ezala kati na bango donc nazomona c'est comme si 80% nde ekozala na baproblème oyo na balolenge ya boye mais nazosepela parce que à chaque fois likambo moko boye ebimaka gloire ezongaka mpa nzambe parce que soki eloko ya boye ekomi ezotalisa ke ana mposa asauve vie ya motu moko na kati wana na osunga bandeko nyonso bazolanda biso na bandeko oyo bakutani na problème oyo na nzela baverset oyo tokotanga Deutéronome chapitre 11 les versets 25, 26, 27, 28 so otangi wana okotanga susu Isaïe chapitre 24 les versets 6 na ina expliquer moto soki aoluka sala eloko oyo aoyeba te ba conséquence oyo koyeli na nsima soki ayebi te ke ba conséquence eyeli na nsima tokoki koloba ni aza ignorant fo bateya ayeba mais ntango moto aye kozonga alobi siko na comprendre ke na nda opose ba acte ya mabe seke moto wana azwi conscience ya malamu nzela moko etikala pa na ye eza koyepa ya nzambe parce que bible elobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos et charge oyo ezomema ye nde tindiki ayebisa bino vérité mais na baverso tokoti kotanga na bible ezoloba nini kolo azopromettre Israël ayesi bango place nyonso botia motambe na bino nakopambola bino nakopesa bino oyo bolingi papa na nsima oloba nyonso wana ekoyebisa bango kasi likolo nango nyonso natieli bino nzela mibale nzela ya bénédiction pe ya malédiction malgré nyonso bazwaki meza na nzela mibale ya bénédiction na ya malédiction adetaye na kokita alobi na mutu alingi bénédiction atambola nde mobeko emema ye kasi na mutu aboyi bénédiction oyo eza contraire nango eza malédiction c'est que accepter na ye ba conséquence ya malédiction okoremarke ezali azoexplike malamu alobi mutu moko nde asumuki me mboka mobimba esibi peni na ye mutu moko me mboka mobimba ekomosouffrir kaka mpo na ye pourquoi parce que akometaki eloko eza or mobeko na nzambe epekisami kutu emilobamaka deja mingi meme na babalabala ke ndeko na ndeko bokoko bima te nani boko bima te mais ti emati na niveau ya koko ça ekomi na pouvoir mosusu et malédiction wana ole ekitela yemba moko efrappe mais ekiti na kati ya famille ekiti na bato bazalaki bainosa babotami na bango na mosisa wana or na domaine ya kosangisa nzoto tosalaka alliance eza makila mibale ezokutana makila ya oyo ya mwasi na makila ya mobali ekutani et alliance wana ezocreye wana les mots m'échappent eza na ba biloko elandisama na nzela makilo ekutani na rapport sexuel oyo elandaka motu na nsima nango yo koko sepela obi non obima na kaka na motu
mais yeba ke koti na kati ya alliance ya makila oh alliance nyonso makila za fort maman makila za na ngongo makila lobaka makila réclamaka makila senga mutu na oyo yango ezolinga na nzela makila nde ba imposant na mutu esengeli asala raison pour laquelle na makila wana o koko abimisa papa abota bino boye bota na makila wana olatika bino pe libre à récupérer bino à partager makila wana na yana bino raison pour laquelle lelo bino nyonso bokoti na kati ya souffrance wana bozomona bato bazokufa bozomona ba maladi bozomona eloko ezo marché te bozomona makambo ezo komi kokoya pourquoi parce que makila eza na kati ezo réclamer soki olobi ke bon ça va na koma esika na bino na olimisa ya te qu'est-ce qui va changer oh ya ça eza alobi ka vérité eloko asala mabe o asala conscient mabe na ye mais là batunaka qu'est-ce qu'il faut faire pour tout mana kati ya babétisio yango nde eza motuya kana kosilika kosala désordre et bakisana ngo eloko te l'essentiel est tellement te comprendre te kokota ce qu'on a dans la carte à procédure à délivrance parce que procédure à délivrance en makila ils aura temps et c'est une conscience à monter ça maintenant conscience à y sali ya bino pe sala au fond le sika délivrance dans la porte na bino za pe na posa na bino mais bino bo pe sango accès et big sabino merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole sur ce Pessingaï. En tout cas, et ça n'a pas mais parce que comme tel la pambolika ensemble po et qu'il campo le lo et banali susu. Ngana okama so bande ko ndeko na nga mwasi to et ambali bosiliki na o grand frère à lobby. Ce qui ngana ninga na sidikate ngana pambola ensemble. Parce que boyebi source na bino na makambo tout o ezo komela bino. O bino mo bozo vivre na kata libota na bino et pas se bandeli yango nde ya na bino abimisi bolinga bokumisaka nzambe mageza pasi nde bokufeli nde bamisu bakulu na bana o yo moko boti tezalaka pasi so mwana yo moko boti yo mwana kazokende okataka bato to akomi ndumba na nzela ozomituna ona utaka na libundanga o kango pasi bongo ekomela bino boyebi source wana ngana na eloko opesa bino te nanika na episa bino kake nzambe ndaleki nyonso po nyonso elebimi ya boyoki po bokele nango bezaka na délivrance nde eza eloko ya malamu mpona bino na kati ya libota na bino eloko sozaka polele obimisa vérité loko eyebani yayanga nazokondane te po asalaki yango abande komiyeba te tant musu koko na bino azalaki na misala na ye moko ya mabe po yo ndimo bima to ndeko ezaka normal siko wana kutu koko ya koko no mageto lobaka ke koko aza ndito lobaka mwasi aza mbanda koko na biso ezaka ya baje ezalaka te ki oyo kuma ki mwasi na mbali bo bima wana komi ki ndoki ezaki normal te to koko bande ko utiliser ya pa bande ezaka moto wa pesa ki ndoki moko ye moko biyebi te ke na leki ndoki koka kina misala na ye po eza normal te koko akoza pena ba koko na ye moko okumisi koko no mobali na yo na ndenge ya solo eza pasi mais bokumisa nzambe bolana nde délivrance makasi po bobika na makambo oyo ezokomela bino makambo ezalaka nango nde ezalaka bongo se délivrance ekomi nango nyonso ya bino bobungisa ezongaka nango epa nzambe esilaka te ezalaka to mosusu ezokebaka nga nabungisa bana nde yaya alobaki abike nga nayebi te so na kobota lisusu bana basili te na maternité alola bana basili na bango te bazalaka ebele eloko oyo obungisi mais pa nzambe ezali yebake soki olandi ka nzambe obongo na motema na yo délivrance oyo eleki makasi nyonso wana oyo pere ozwa yango lisusu délivrance nde eleka makasi bosangana botika kanda boye te bosangana libota délivrance et ozala malamu mpona bavie na bino bavie ya bana na bino ata oyo baosala wana eza na esprit moko nde ezotambwisaka bango mais so bokobi mpe na délivrance nyonso ezonga nango nzambe kaka kosala grâce po asalaka grâce na bato kaka alingaka ke likambo ekoma po beta biso omoni biso tolekaka na baetape moko boye tosalaka boye tozongisaka boye parce que eloko esalami boye eyaka mpe na église eyaka na église mpe na koko mpe kaka boye azobima wana kutu koko mobali aobima na koko na ya mwasi
lelo ndeko mwasi oyo aza su na bomoi te atika mwana ake kobota kufi eta azomundana ya liwa azoloba ezaki balien okoka aza nango nde seleki abima kaka na bakoko na ye mais lelo ekendeki bango ye moko aye okufa mais soki toyamiyebela yango alobaka avata mosu mpe liwa elingi ekóma nanu te nzambe elemisa alinga apermettre yango te ke akufa ayamba yesu mpo makambo nyonso echange mais lokwa milobela yango te eke na makambo ya liwa botika kanda nzambe asangisa bino délivrance eleka bobika na ngula nzambe nzambe akopambola. Merci. Ok, merci Corneau pour la parole. Et tu parles de Nzambe, dans toutes circonstances, glorifier le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, et là, on est comme il a vu ce bateau. Premier réflexe à moi, il faut que le Seigneur attira toujours gloire. Il veut dire, Jérémie, quel malheur arrive-t-il dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur, que ce soit le bien ou le mal. Ma bémote comme un ngumba, sans que Nzambe azala mobandi sinayango, ezama beto ezama lam, parce que le Seigneur c'est le maître des temps de toutes les circonstances. C'est lui qui permet d'autres choses. Mais en dehors de ça, Nzambe pesi na biso batu l'intelligence, la sagesse, la conscience. Et puis il nous a donné le Saint-Esprit pour nous gérer et pour juger. Et là maintenant, ceux qui nous ont dans la Bible, nous avons Mokanda de Deutéronome chapitre 27, verset 20, et ce le par rapport à Moto. Où il y a couché na maman nae, ton papa nae, aza maudit. Et que il soit couché na frère nae, na moi si à frère nae, aza maudit. Même tina nyama. Soit combien plus fort raison, ti na arrière père, ton mère nae. C'est-à-dire que on a déjà une malédiction dans la vie. Et puis, il y a des malédictions générationnelles. Il y a des moto et qui na bana et qui na bana ya bana ya bana. Pourquoi? Parce que déjà, source n'est pas mauvaise. De la même manière, il y a des konabiso. Parce que si même on remarque dans la Bible, dans l'histoire, il y a Élisée, après avoir reçu double pension, dans la zone de Jéricho, Jéricho, il y a Mbaye. Babi, mboka ndeza boza malam ndozo mona. Et paysage est bien, mais sauf c'est ça ma bé, sauf c'est ça ma bé, ils ont une maille, mais ils ont bébé ça que l'autre baolo na ebo tate parce que source. Et ndé Élisée akenda zo asenga mungu asengisa nyambela sika akiti na maille aseni abina seni mayo et bota lisusu malédiction te. De la même manière pour un problème contre chango zo qui était to silika. Oui, quant à la chair, c'est tout à fait normal. Bo silika penza, mais en réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Il y a aucune source. Et source qui est la spiritualité. Et le maître de la source de la spiritualité, c'est Jésus-Christ. En réalité, et lisez le véritable, c'est Jésus-Christ. Il y a une source de la vie. Il y a une sali, il y a une âme et source de la bénédiction. Il y a une présenté lelo. Dès qu'on a biso, il y a un salama. Et ça, oui, ma belle salami. Mais la Bible est en hébreu et que Zamba te na compte ya ignorance était. Seulement ceux qui moutou à ses connaissances. Zamba jijabiso par rapport à connaissance aux anans. Mais ceux qui sont ignorants et l'autre Zamba jijoté. De la même manière, dès qu'on a vu ce dossier les bandele banda bomwana. Bien sûr que ils ont retombé. Mais les bandele banda bomwana aza vraiment moutou au boui bosengibo qui pabilisé te tout beaucoup condamné parce qu'il était ignorant de ce qui s'est passé. Et bandele na ajamuke. Mais tant que j'ai conscience que vise aussi maté. Zamba lingaso ya mbabata bongo moto andimi pe avoué et ne a obtenu miséricorde dans Zamba. Miséricorde dans Zamba ezali pour na moto azala délivrer na kata captivité mokobo. Et là ce que moi je veux vous présenter c'est Jésus-Christ qui est la véritable source, le véritable source. O senge bino boye pa nae. Malédiction mon côté ibosa komba yesu masia et résistaka. Donc je vous présente Jésus-Christ et bo tika ko tirer ba ficelle entre bino parce que vous êtes deux frères. Le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle de toutes les choses. Vous êtes capable de changer na makila. Où il y a problème. Parce que makila et un problème na simanango réclamaka. Mais nous avons le véritable sang. C'est le sang de Jésus-Christ. Où il sanctifie et purifie. Ils sont capables de sanctifier la vie nabino, de sanctifier la gêne nabino, de purifier la vie nabino, et de présenter bino agréable na mi sabato. Étoile et bando sala soute et bando sala.
ba relation o débat et ba nobonga et ba kambando simba te et simba à cause seulement non Jésus Christ pe makila ne et ko sanctifier bino pe makila ya papa ya maman ya koko et un impact sur na vie na bino et puis le Saint-Esprit a ce contrôle na bino. Donc donnez-vous à Jésus-Christ et puis laissez le Saint-Esprit la place dans votre cœur à travailler na bino. Je crois fermement et que vos vies vont changer. Et vraiment je bénis le Seigneur par rapport à cette occasion. Na bandeko pe ba na biso na nzela makambo et ça na message mo zamba lobelio. Là où tu es, Bible zo bana Apocalypse bisiko zali soki o kinza ba beta porte motema no kanga motema te. Donc yo pe soko yo ko se retrouver na kabo. Luka biso zamba na ozanga to pambola yo. Et Zambé a pambola biso to landi pe a pambola notre cordon. Que Dieu nous bénisse. Voilà, de retour à Wana Plateau na biso. Merci na ba conseil union sur bandon na biso bopesi. Mon frère Landou et Ndonanga Nana, je pense que vous qui ba pasteur ne ba sololi. Moi je vais juste ajouter une chose tellement importante, c'est que Nengazawa surtout bozu mabanga bobambi ti azoki akoya kufi. Je pense pas que après on a besoin de solution makaron sur le kozali na libala et baby yo koto yo sala makambo ba contact ki simba raté. Je pense pas que soki ya lali a ebembe et vous a la solution pour na bino. Au contraire vous a sous-passe parce que votre là ka misa to non pas qu'il sous. Oeza plus important le eza ya koluka voie ya délivrance. Tant to kutana ina eto sola ki na ce qui est bande na yo bazana droit ya koyeba. Luka délivrance yo mo te fo luka de bon luka ne délivrance parce que famille ezara rayote et ko yoka ndenge famille ezaleli ya bande na bi bana ba neve na bino na ba nièce na bino ndenge basi ba baby ezo la seke mabemo za na kati ya libota. Donc tina penza o biso to bengi sa bino awa yango na ebité na nyonso boyoki bande ko balobi mon frère Lando na pêche parole tant que mobile ko baksan. Merci vraiment. Na okindingi ba bande ko balobi. Na autrement au baksati parce que to komi déjà au to komi lelo. Alors ndena landi bande ko ndenge balobi nzela bizalo ya losambo. Koluka basala nzambe pona délivrance. Mais ngana osenga pa na bino bosunga biso. Bosunga biso to kutana na basala nzambe na po to za la délivrer vraiment. Lelo na osenga makasi yango wana. Ça sera fait le plus vite que possible. Maman nana aux appels de même avina de Bonabiso. Ok, ça y est, s'il vous plaît, on a détaché dans mon caca. Voilà, ok. Oyo loba. On loba ke. Tant on a qui basala nzambe baleki na conseil ba pesina na yoki kimia mona kati ya mutema na ngana comprendre. Yango azana kanda makasa amigo na limbisio. Ezikali biso peto sa part da biso pour kaka lo nyanzambe poto zo pe kimia na famille. Et puis boye baninga osola na bande mususu na libota parce que bino ndé bo soutenir amigo na problème oyo abeti lisolo que et salami aza mukie et akoli nango na sentiment wana ce n'est que yemo tango akomina baninga ndazo comprendre que le rwando c'est les acquis et le mot ya malamu. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est par là que nous mettons fin à cette émission Vérité en face. Et merci à l'assistante Tabino, merci Nena Loba toujours, vous continuez pour s'abonner. En tout cas, nombre de personnes qui ont l'émission, vous avez 30, 40 ou 50 000 personnes qui ont vraiment, tout ça là, vraiment exercice pour tout taper 50 000 likes. L'émission, c'est vraiment la meilleure façon pour Nabino de vous soutenir. Programme Oyo pour que et s'améliorera de jour après jour. Merci à l'équipe technique Nabiso, assisté Biso, merci Nabino, Bandego Bolandi, merci à Amigo pour avoir accepté les quartiers pour que tout solo en famille et ensemble tout le cas pour que lobby boya botato la monnaie dans Zambie na quartier émission. Merci, on se retrouve prochainement. Bye. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele,
naza pharmacien ya formation, nazui formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et belé et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ezana ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokoma na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, ou associé gel douche, pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaio. Tout ça na dulci cheveux, pour ça les lango, huile nango, na shampoing nango, pour le traitement ba cheveux abîmés, ba cheveux haut et baby, ba cheveux colorés, ezali ko botisa suki noki et puis ezali ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tout ça pe na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ezali ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allaient kis na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allaient traiter ba problème nyonso. Il y a les boumou, tous allons na kis na biso diazostimule, ou ils allaient traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kis na biso zingenalis, suppo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, vous allez régulariser le cycle, il y a maman, vous allez kiss nabiso sensifos, vous allez kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé, vous allez kiss nabiso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie, ou il y a ploposo, mycose, ou il y a namakolo ya bana nibali, maladie empesema palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo, vous allez diazolex, ou ils allez traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo, tozali na méamycine crème ndenge na tamaki, tozali na allium, ou ezali kiss na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension, tozali na borex, ou ezali ko bombisa système ya papa, ezali ko komisa yango mulai pe monene, tozali na menga kiss na biso ya makila, ou ezali ko zongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon, où ils allaient tisane na biso, ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi où ils ont un problème ya kubota, tous allez pe na diabéine où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis tous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.